Moto ba MDG TV mafuta sikizali nga bino la grande dame bande ko nzambe amona papa mbolela nga bino ka na cadre actualité to lisusu lelo bande ko partager sango ya mawa lisolo ya pasi. Mwana bomona na bilili kombo na ye Christy, une jeune fille de 16 ans. Azali congolaise ndenge tolobaka ya ngambu ya Brazza, mais biso nyonso boyebi congolais ya ngambu congolais ya RDC toza ba congolais. Bande ko azala congolaise ou pas azali être humain. Oyo liwa na ye epesi mpenza mpasi yango toye tosolola tomotive tosensibilize mpe toleka na kosolola na baboti. Faites très attention na bana na ndako. Réseaux sociaux oyo eza tellement dangereux surtout pour nos enfants. Bandeko na ngai les dangers des réseaux sociaux, mwana oyo bandeko akufi en pleine live en pleine direct na TikTok. Nga elekela ngai TikTok ezalaka soki ozosala émission ya direct par mégare oza na volant to TikTok amoni ke émission na ozosala yango moto moko azokumba ou soit ekozala yo soit oza na mutuka me pembeni ya moto azokumba yo te moto ozokumba TikTok abloke live wana parce que ezali très dangereux mpona bango. Donc okoki davet ou encore distraire moto oyo azokumba donc bokosala accident. TikTok azala ozosala live kaka par accident mwana se retrouver na live wana baokata live po mwana ase retrouver na live. TikTok azalaka so ozosala émission amoni fumée ya cigarette baokata. En fait eza na pas mal ya babiloko oyo en direct ekoleka te, mais bizarrement moto azo ko s'étouffer en pleine émission, mais émission ezaka ya kopela TikTok akati te e bato bamona nde moto akokufa. Bandeko lisolo oyo epesi nzoto malili mawa pe pasi. Qu'est-ce qui s'est passé mois passé na mois de mai je crois mi ou fin mai, mwana oyo boyebi ba challenge bato baza na TikTok bayebi ba challenge eza na ba TikTok. Donc challenge ekozala video to eloko moko boye oyo moto akoposte alobi faites comme lui, danse moko ekobima ndenge badanse ebimaki mikolo nde badanse babloke ebimaki ndenge danse ya afro pétage ebimaki. Biso nyonso tosala ba afro pétage ba challenge ya afro pétage ozobina epuis oposte e baokompare nani aleki nani. Sikoyo bandeko challenge oyo nayebi te nabenga yango challenge ya ndenge nini. Challenge oyo ezalaki challenge ya foulard. Challenge ya foulard il faut nini kozwa foulard omidi embika na foulard so omoni foulard yango ezosala ebandi ko étouffe yo ebandi kokanga yo pema okolongola okangi oattache foulard soit na fenêtre to esika moko oyebi keno okokomidi embika etango okanga yango na kingo. Mais franchement nayebi te oyoka peut-être ba jeu ya mauvais goût mpo nazomeka koimagine komidi embika ndenge ezalaka. Je sais pas comment tu vas te détacher, mais non attendez soyons sérieux parce que na imaginer komidi embika ezalaka soki okangi à moins que peut-être omataki likolo eloko tikalika wana sans que otindika eloko, parce que komidi embika ezalaka soki okangi likolo okangi na kingo omati par exemple na kiti otindiki kiti otikali bongo ala ebendi yo. Sikoyo nga na okamwa bandeko na nga na okamwa nayebi te bana oyo milimo nini oyo mipepe nini oyo. Il y a des jeux qu'on peut pas faire yango na oloba na ndeko moko mwasi mobali tala omoni na tongo soko olamuki na tongo même na butu mais na tongo kokatisaka prière wana te. Il faut kobrisaka envoûtement, il faut kobrisaka envoûtement. So bato balali toyebi ke na butu nde place satana evraka eloko ni diable asalaka bandoki ntango bayaka banvutaka bato. Envoûtement ezalaka nini? Na kati ya envoûtement ya le mot voûte veut dire couverture.
envoûtement ezali mupepe moko oyo eyaka neti voila ezipi yo ezipe emoni ozomona te ekouvrir yo eza neti mofinuku batie likolo ya nzongo omona na kati te donc evoile yo ekangi yo miso ekangi yo matoi yango mona bato ebele ake komettre bêtise moko oyo ntango bêtise wana eza ekomi consommé to esalemi nda regretter mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai fait ça ezalaka na se ya effet ya envoûtement bato ebele bomonaka wana aviole mwana bato misusu c'est vrai baza bana misala bango mabe baa conscient mais eza na bato mosusu envoûtement babendi ye kobenda ntango akommettre acte asimbi motu mais nasali nini eya na bato ebele batuta bato aokumba mutuka tuti mutu na se ya envoûtement siko aomimagine te azoyeba te mais distance onga nazalaki na place moto azalaki mais eloko nini eleki mosusu oka amonaki ete mais namoni ete na comprendre ete na tuti moto envoûtement on t'a aveuglé au fait yango moni arme satana autilisaka bandoki bautilisaka envoûtement mpona kosalisa bato badégâts. Ça c'est de l'envoûtement pire et simple. Nga na osala jia ezanga ntina boye te ata botyelinga bamillion neva ata botyelinga 1 million de dollars nasala jia ezanga ntino na osala yango te nakosala yango te j'aime blaguer j'aime m'amuser mais jia ya boye nakosala yango te bandeko basali ba challenge omidie mbiki so omoni neti fuleur ezokoetufe obendi yango longoli bapose ba challenge na bango mais nga oyebi ke TikTok onga na comprendre yango te parce que TikTok ne ezalaka na est-ce que boyebaki na TikTok section ya bana ezalaka ntango okota na TikTok ozoko balobaka nini ozoko s'enregistrer na TikTok ofungola compte TikTok batunaka age so oza mwana moke oza mineur wana se ya 18 ans oza na se ya section ya bana ezalaka yango moni en tout cas personnellement namona na video ya mwana na TikTok te ebimaka kote ya bangambo babiloko ya bana amoyenge peut-être ezala video ya bana oyo oyebi okoti yo moko kotali neti mon fils azala na TikTok mais ya posami bino boyebi bana ya mibali babiloko na bafootball babiloko ya basport tout ça bandeko na nga bana oyo baposte challenge na bango oyo ye eleki oyo ils ont décidé ya koya kosalela yango direct basali émission live babandi sikoyo challenge ya foulard en direct sikoyo ya live nana koleka nani oyo kuna asali ya ye azosetu familia mka alongoli foulard akoki babandi oseka félicitations feli mosusu pa ye atie na mwinda akangi na kingo bafulufulu ebimi na monoko bandeko nango bike bomwana ya na bozoba moko nayebi te nzambe na ngai que le Seigneur nous aide nga nayebi te nabenga ngo nini na pasi na kanda en même temps oyo na époque coloniale banda kobetaka bibembe ezalaka baraison mosusu nete baboye okufi mpenza na forme boye bakobeta ebembe na yo bien que bembe yokaka pasi te parce que eza ebembe siko motu nono mituna yango mwana wake wapi asala yango intentionnellement te alingi amiboma te nzambe ayami molimo na ye to c'est compliqué franchement je sais pas bandeko ntango ekomi na tour ya Christi atie foulard yesu na ngai nzambe okela biso mawa satana azalaka mpe mosika te alobi ya ngai nazwi jibie na ngai awa bino botalaka foulard deja ndenge foulard ezalaka ntango akangi abandi kosetufe aluki abenda boye foulard ekangami tellement makasi esimba te siko elekela ngai yango na omilobela en fait il faisait ça comment peut comme atina niveau oyo moi ça m'étonne parce que se suicider ya blague mpo na nga na okozala peut-être oza likolo ya kiti to ovandi likolo eloko oyo attaché yo likolo en fait na se balance ezali eloko moko ezali ok ata soki kingo ngo ekangami mais
équilibre ezali, certainement vous me comprenez. Donc okotindika kiti te ou encore okolongwa likolo ya support te. Sikoyo nazoyeba te oyo ya ye asalaki yango ndenge nini mpo ekóma na niveau ke ntango alongola foulard ezolongwa te ememi ye mpe na liwa eyelekelanga. Vraiment franchement ça m'étonne. Ah nzambe na ngai ye. Bandeko mwana se suicide Amédie Mbiki abandi kosetufe asetufe azobunda fungo yesu na ngai fala aza ata na motu fala aza ata na ndeko pembeni ndeko nango okende kobenga baparent yango baboti s'il vous plaît surveillez les enfants. Bon mwana se eza pasi akoli aka mwana oui sur mon dieu mama papa yo mtu wana bana bakota ya réseaux sociaux s'il vous plaît. Moi j'ai mon garçon il a 4 ans abetaka game on dirait mukolo abetaka game on dirait mukolo. Vous n'avez pas l'idée soka si azwi téléphone concentré neti lika mosusu bana bagame mosusu babetaka wana nayebi te na français so babenga yango nini me na français mpe ezalaka Minecraft wana nayebi te ils font ça comment nga nayebi kutu nde babetaka game wana te de eza on dirait silhouette ozolanda silhouette ou encore baolanda yo sikoyo fo luka okima ose réfugié et pendant ke ozo koluka ozwa oganye mpe baprix ozwi eloko cadeau okimi okei boye sikoyo silhouette moko ya mosusu ezolanda yo parce que okokufa ekoboma yo sikoyo baje yango ezalaka des fois baimage moko bien te mosusu oyoka fantôme zombie demo biloko moko bongo sikoyo les enfants adorent ce genre nga baimage wana j'aime pas ça so namoni ka baimage ya mabe na enlevez ça, enlevez-moi ça, enlevez moi tout ce qui est horaire au film bazombie ya bademo nalingaka biloko wana te déjà nazala trop sensible tel que vous me voyez là malgré que mama nanga natalaka film ya horaire te nakotala film horaire te même pendant 1 minute nakosala cauchemar siko elekelanga namonaka bato na mikolo na bana mike aotala penza film pendant 1 heure du temps film ya horaire film oyo baoboma bato ya makila wana bazombi bazobima mais vous faites ça comment vous faites ça comment elekelaka nga biloko wana na degré moko vous n'avez pas l'idée moko mosusu nayekanga suki na salon nakuti bana basi wana tellement salon ezaki vide ya bakongolais bo bazaki busy te bandeko moko mibale concentré ya ndenge wana baotala na bango bafilme wana oyo ya bavampire wana minu bato baomela makila mais attendez excusez-moi bolimbisa ngai tio son de ma voix otelaka bafilme wana en tout cas limbisa ngai moza na semence oui soki oza ndoki conscient te tu as la semence de la sorcellerie en tout cas soki odérange olimbisa ngai mais je te dis la vérité crois-moi Emma ebendaka Emma Emma ebendaka Emma film horaire ya bazombi baomela makila ovandi pendant 30 minutes 1 heure de temps 45 minutes otala tu es très à l'aise mais vas-y attendez je sais pas wana misala mabe wana misala mabe tu es conscient kindoki na yo ou soit wana semence ya mabe tu as besoin de la délivrance eza normal te non oza à l'aise te bandeko mwana oyo foulard ekangami makasi abendi rien bandeko baningani bamoni ndenge azokosetufe ndenge bafulufulu apembe ebimi na monoko na ndenge akati motema oh Seigneur Jésus réseaux sociaux ayayayaya loda meso naso nakoki yango te yango nalobaki na ya na partage na bino bandeko nanga s'il vous plaît bokopartage émission na kamwaka baémission boye etalama te émission na otosala récemment ya mwana oyo babomaki na France wana émission wana même pas 200 vies mais sali déjà 1 semaine baémission so oyo babomi mwana perdre vie na bacirconstance moko ya bien te eputa eza babiloko bamama il faut balanda il faut bapartage mais babiloko wana etalamaka te o soko ye awa niki menga bafingaki bato baotala
Soko ye awa bato ba théâtre bafinga na ye maambasalite bato bakotala. Soko ye awa tala kutu babande kotonga sila, tala kutu bazongisi boye Belleville makolo poussière alataki basandale moko boye na feti bato bakotonda kobeta baka. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec cette génération? Mais au Royal conseil, les gens ne suivent pas. Les gens ne suivent pas. Les gens ne suivent pas. Et on moni un moment ba ko confondre biso. Mama yo zena mamba nzambo ko ba mama ah bandeko na ngai. C'est pas que to simba salité mais to meka peut-être to luka to kota kaka na je wana mais to meka ko conseiller to pe ko évangéliser bato. Parce qu'apôtre Paul azoloba tant on a ba païen na se comporter lokola ba païen ka pona cause à Christ pona gagner bango. Mais sans toutefois na comme païen. C'est différent. Des fois, nous venons avec ces émissions-là jusqu'à pour conscientiser batoué. Parce que même dans la bêtise, même dans la sottise, on peut tirer l'instruction. Ah oui, la Bible dit, je crois dans le livre d'Ecclésiaste, dit que, verset 1, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes infectent. Mais en même temps, ils font fermenter l'huile du parfumeur. C'est les animés. Une folie, mais en même temps, waouh, et fermenté ou il a parfumé. Au fait, c'est un peu ça. Bandeko, s'il vous plaît, bon partager la émission à Bisso. Et on essaie de faire la différence. Et on moni, bah audience on weza kan ndenge. Pourquoi? Parce que toli to sala mamnet ba tunyon sauté hein. Toli biso nyon soto to s'identifier te na ba marambo moko boye. Ya mabe ya malamu te kitoko te mais bon. Que voulez-vous Congolais aneka bongo? Les amis, partagez les émissions. Moi, non, Koufi. Une vie est partie comme ça. Bakunda qui est. Il y a quelques jours passés. Ah, semaine au cas Otozali. Toi, dimanche, le long, on a l'émission. On est dimanche les 10, les 9. Bakundi, il y a des jours passés. Je crois Bakundi vendredi. Il y a l'Obia. Bakundi, moi, non. Bakundi le 7 juin. Ah. Une vie est partie. Une vie est partie. Destiné s'éteindre car boy bande konanga moi na 16 ans mama boti azuize mi aboko boti abokoli moi na okende classe tam so azali pe mayele abande pe kosunga mama na bandenge moko boy aosunga baleki na ye ah na ba devoir akepe course aye tam so pe ye ya liboso mais attendez na ebite vide nini a créer na famille perte nini moi no a créer na famille ah nzambe na ngai. Oh, motema pasi eta mon boti, j'ai tellement mal, vous n'avez pas l'idée. Oh God, have mercy on us. Bande wonanga, to sambelaka. To sambelaka, yaya brisaka envoûtement. Brisaka envoûtement. Mona tongo tango lamuki o sambeli, nzambe merci o batelinga na butu na lamuki tala. Bebisa misala nyonso basalaki pendant que toi tu dormais parce que Bible zoloba, ses mères aye aloni. Le lendemain tango baye na butu, moinya ya che ivre. Ivre na blé kotala yango boye ezala ndenge moko il faut za connaisseur po yeba ko distinguer iwapi ivre wapi blé emonanaka ezala neti ndenge moko misala satana asalaka po distinguer yango il faut zaka moto wana miso ya molimo o comprendre ke oyo anormal te sinon te pasi bandeko pendant ke tolalaka. Il y a des choses qui se passent. Yango kolalaka jamais ça kosambela. Et soko lamuki na tongo, kobimaka jamais ça kosambela. Kobimaka jamais ça kosambela. Prends le temps de détruire nyonso esalema na buto. Senga vraiment makila yesu hein. Et baby sa puissance nyonso ya envoûtement. Bandeko une vie est partie comme ça. Malheureusement moi yazo ngaswe za deliwa. Chemin de non retour. Nzambe na ngai. Motema pasi mo na yoki na yebi même pas sona lobanini. Que le Seigneur nous aide. Les parents, s'il vous plaît, surveillons les enfants. C'était ça pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la grande dame. Abonnez-vous massivement sur MDGDTV, ma foute SK. Quant à moi, Namonimbilo Mbala Sima, de bonnes choses à vous. Moi, like Nayo et Salabiso. Bien, si vous avez des suggestions, écrivez-nous. Tokotanga, s'il faut répondre, nous allons répondre. Soyez bénis. Quant à moi, Namonimbilo Mbala Sima, de bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye.